ngai na exemple yo yebi kombo ya papa mwana nanga toyebi te même ata na photo to mona te voilà o comprendre ouais. Papa mwana nanga était donc ça veut dire que vie na ngai o balobi vie privée bato bayebi soki papa mwana nanga akipaka mwana to akipaka te na kofinga je ne peux pas le faire très bien eza vie privée protège donc nayaka po to eza nini mpona luka nani stabilité eza nini te naza boye naoso ano na stabilité na ndako na permis naoso ano na voiture eza libanda mais ça alingi koteka te alingi kokende mosala te bato wana baedaka ye bapese mokanda akende mosala te basakrifie nayaka kopo oyo nazalaka fiancé mais fiancé akimanga mpo akoka rythme oyo te na mosala oyo donc son copain na se retrouve nga moko donc nga na mipesaki nga nazalaka des fois naosala mosala na beta ata ba 3 jours 4 jours na sokola te nga so na bali fo na fana ndako moko na mobali na nga. Vous êtes sur Top Média TV. Merci. Mesdames et messieurs, les abonnés de Sarato la télévision, les abonnés de Top Média Télévision, soyez les bienvenus. C'est votre émission Le Code de bonne conduite. Vous savez, biso tozo kendaka toujours na babisika oyo esengeli po nozo la bino makambo bozo kolinga mingi. Je suis avec Grace Mbizi, la sexy obino nyonso boyebi parmi ba femmes influenceuses basi congolaises o bakenda sango. Azana micro ato solane makambo malamu ezali. Grace Mbizi a commis le col nabenga nini UNICEF a commis le col ONI MONUSCO côté boni bato bakenda kaka voilà pour na ba réfugiés yazawana na yebi pété Fondation Grace Mbizi. Permettez-moi ya kopese maloba. Grace Mbizi, bonjour. Bonjour, ça va? Ça va très bien. Bonne santé, yo pe côté kuna. Maloba douceur boy. Wane na mbetu. Sarah et Pepe na yo. Paris, opozonga lisusu te. Encore Rachel ana mukando ebi. Noki bonga ngunda te. Tama Rachel. Voilà. Grace Mbizi la sexy, to zuyo à pied levé. Juste moi 2, 3, 4 questions par rapport à Moussala Nayo au Salaka. Aux Ali, parmi les influenceuses, il y a Congo. Vous avez aussi l'audience. Par rapport à moi de la femme, yo peut donc aux Ali moi si na Moussala Nabino au Koki Kolobanini. Eza mwana biso mwa ya ba mama donc pesaka conseil na basi bazala obéissance quoi envers ba mibali na bango donc voilà quoi tozala basi totika mibali place na bango mais en étant une femme il faut se battre. Une femme, tu ne peux pas rester à la maison. Oser la camille et quittaka non. Une femme doit être une femme battante. Mon bal a respecté aussi comme Monique moi sur atekaka nguba moi sur atekaka lipa moi sur atekaka atekaka mai moi sur atekaka ba produit moi sur une femme d'affaires mon bal a respecté yo. Très bien. Donc il faut tout à la moi si mais en étant une femme battante une femme courageuse donc moi sur lukapo na ba ananaye moi sur pas lukapo na foyer naye parce que papa mais papa zappé moutako zanga. Très bien, ouais. Et une femme présente voilà. Voilà. Nazuyo, parce que lobby, je vous ai suivi aussi. Ozui makanisi ya kosunga ndeko yo Karine Mokonzi na yebite d'où vient d'abord cette idée et pourquoi ozoko s'engager pour quoi apporter mes forces na yo et pas ndeko na moi c'est. Bon. Allô? 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 Connexion. Hein? Oui, apparemment la connexion n'est pas bonne. Non, c'est la connexion à téléphone. Fait un Wi-Fi. Allô? Qu'est-ce que Wi-Fi? Vous comprenez, hein, la connexion des fois est un peu...
mauvaise. Donc, la famille. Patienter un moment. Ouais, donc, on recommence. Bon, comprendre Bisso, hein, Bandeko. La connexion n'a pas été bonne. Voilà. Ouais, non, connexion, grâce Mbizi. Connexion de Moutou. Et ça là qui moi, ma bémé. Déjà, tu changé, tu longoli, connexion à téléphone, tu tiens, il y a fibre optique. Ouais. Ok. Cette idée-là, ça vient d'où et pourquoi? Il y a un lobby, maman Sarato la benga kinga. Ezaki na en direct. Donc, tous les baka moins de femmes, tous sont en arabe. Tous sont en arabe. Surtout ceux qui moninga moi si azana merde, il faut qu'on songaye entre nous les femmes, tu vois. Donc, maman Sarato que non, yo ceux qui maman Sarato benga parce qu'elle pas qui ngana epoto na yabi batebele ngana za ngana za na poto batbazo bakomi koya badwa komoso babul, tu vois. Donc naza na ngate mais ngana za la na poto banda kala. Donc maman Sarah sali choix babeta ko benga nga asala vraiment choix bien parce qu'ayebi que grâce à zana ndako ya za jamuta poto donc aza assise, tu vois, akoki kosonga ndeko na biso donc abeta ki porte place à ma bête. Okay. Donc à bête qui porte bien. Donc et bête peut pototer. Nga na lobby nga et si quand la femme n'a qu'à deux chambres, tu vois. Deux chambres je peux recevoir quelqu'un. On est d'accord? Oui. Donc voilà. Na koke a ko déménager na kina chambre moi na chambre na nga na tikeli mopaya. Donc voilà. Est-ce que yoza prête pour na kosala yango Mama Grace Mbizi? Mais pourquoi pas? Tu sais la moi de la femme. Ma problème non surtout comme la personne moi des femmes pour na déco ou bien pour na moninga moi si on est là pour se soutenir. Donc je suis prête, pourquoi pas? Ezaka ndako. Ndako ezai lokota na okufa no memangota. Voilà. Mais yo ozana poto yo ozana poto depuis longtemps ndeko na yo pe moi si azape na poto wana ya longtemps oyo kakape onionso elekaka na etando eke pourquoi ne pas kosala lokola une mère il y a quoi approcher ndeko na yo pona koluka moyen pe bo se souder au PCPID au PC moi orientation yende omoni poto eza bien très bien poto eza mabe de so ba le eza mabe bat bakosi poto eza bien mais omoni poto ekoko asoko za muta internet okoko za teke ozola sala nani ka ba délire. Or, la formalité, il faut remplir la poto. Il faut remplir en monade. Ce que la naka mibali, papa. Ce que la naka mibali. Donc, yo vino kaka na internet que sur la kami kapa mibali. Ngai na exemple. Yo yebi kombo papa mwana nanga. To yebi te même ata na photo. Photo to monate. Voilà. On comprend non? Oui. Papa mwana nanga était donc ça veut dire que vie na ngai o balobi vie privée. Bato bayebi soki papa mwana nanga kipaka mwana toi kipaka te na ko je ne peux pas le faire. Très bien. Et ça vie privée protège. Donc nayaka poto etani pona lukanani stabilité za nini. Dès naza bonon sono na stabilité na ndako na permis na sono na voiture là eza libanda. Donc son a telemi kaka na démarrer voiture naza na mukaka naza na mwana nazala makambo oyo esengeli moto azana ngona poto do makona nga mibale eza na C. Très bien. Vous comprenez? Oui. Donc mwana nanga soka école so na ke ko soyer enfant de père batute aye na ndako na ye a sauter na fauteuil a sauter ake na chambre kimi eza stabilité. Ngai nde na koloba boye na koki so permettre na sala ba délire à mibale parce que na la stabilité nanga. Voilà. Pour mibala poto eza lokola Afrique te. Na poto ezaka mwasi nde aluka stabilité mobali la majorité ezaka basi mibali nde bayaka kokota na ndako basi. Très bien. Vous comprenez? Oui. Voilà. Apo ezate lokola Afrique non. Apo ezaka nde mwasi tellement azana bana azana pasité bapesa ye ndako ba pesa ye ndako. Mais mibali na biso ya poto ezaki mobali azoya kokota epa ya mwasi. Mwasi okoboya te po eza Congo. Mibali bazana ndako.
Très bien. Comme la mobile nanda kuna yemoko eza rare. Vous comprenez? Ouais. Maintenant, dès qu'on a mis sur moi si, ayaka poto, 5 ans c'est beaucoup, hein. Wow. Vous comprenez? Oui, 5 ans c'est trop. 5 ans et ça est belé. On peut s'appeler un exemple pour mon cobet. Vous avez leader à Missy. Oui. Leader à Missy, oui. Leader à Missy. Voilà. Leader à Missy, aye na poto. A sali 2 ans à Pamba. A zu Munda ya 10 ans. Na 2 ans à Pamba a zu Ndako. A zaki na 2 voitures. 2 ans à Pamba. Moi, na mobile en plus. Wow. Moi na mobile en plus. Leader à Missy. A komela na maboko na nga to bana go traîner tout. Donc na yebi leader à Missy a na 2 voitures. A zu mukanda na misu na nga. Mukanda da za bo ana mukanda 10 ans. Wow. Mais leader à Missy aye kala mingi te leader à Missy de bon mona ki bongo. 5 ans peut-être des ébé. Le bas peut-être 4 ans. Ah bon tout le baka 5 ans. Mais cause à 4 ans ou 5 ans. 5 ans c'est belé peut-être. Donc tant baya karapoto d'abord surtout moi si. Mi bal basi la raté papa. Na papa bota aloba na ngali kambo mon aloba na nga na fi to na mbongo. So ko na mbongo ko so mi bal tout ya soft tout liquide. Mais dès qu'on a biso na eko constater au moins au sala no buzz batata la caillou ngape na sala buzz. Mais au sala buzz mais il faut avoir des 2 pieds sur terre. Sur terre, ouais. Comment femme entrepreneuse na ça qui na comment côté comme papa na choité il faut na teka malgré na grâce busy mais il faut ôter kana na mwana na makambebele avant abela sura de la ngambongo avant wile to ka pesa ngai mais il faut na zala na sûreté yebisa soki mwana ou bien ngai na koisiko le temps abela choiti na mbongo abela choiti na mbongo peut-être lobit mais ngaso na mbongo na poche na ngai donc elle est tout de suite dans le solution. Ouais. Mais dès qu'on a biso moi si j'ai constaté que donc ceux qui ba maman ceux qui ba maman ba pesa ke mutu ba ceux qui mutu makasi na ba maman wana pe ba ka baza ndenge moko omona ba maman moko bo fille rata na poto bazana donc ba vie erata pour moto ana vie peta evanda oko ete moninga pe ala lokola yo. Très bien, oui. Tanga de toi na hiver boy. Toi na hiver toi na malili. Maintenant ça a tout la comme lokela une solution mais ça reste na kid. Wow. Donc tu peux ça na de qu'on a biso tu peux ça que conseil au moins côté ka ya ogoyo ke lango sonité parce que surtout ce qu'on a na combo na yo apparemment yo ke lango sonité oui il faut que ça collar ouais c'est ça et là d'abord ya yo et ça tu ko ça la batu ba pub ça la batu ba pub problème était mais eux avez la business ya yo ya sûr on a ko livrer c'est ça déjà na combo na yo na aura na yo ozo profiter ya osala mbongo tala au moins ngana za boy na lata penza joking na lati joking na nga bien na ke ko livrer pour eza cop na nga na osa ki sara tola na nte o na oteka donc na zo ya ko livrer après eza na air o na ko ça qui face qui grâce busy na yebi ke tano sa ba live na nga ou bien tano sa délire na nga na ko qui grâce busy mais na cop penza na posa la mais ça alingi ko teka te alingi okine musala te batu wana ba edaka ye ba pese mukanda ke musala ba gentité ba sunga ndeko akine musala maintenant yo pour se faire plaisir na batu au faire plaisir aux gens au lukozo ente moko boye eza na ofinga te parce que na respecta ba mibali très bien aussi donc on préférer ozo mobali moko boye pour batu ba mona ke obala ngaso na bali fona fana ndako moko na mobali nanga c'est ça SDF. Voilà. Yo SDF. Mobile pe SDF. Maintenant mobile les camponi mobile ni. Pour la sakabatu. Kobali. Na bali na ngate. Omoninga. Na bali te. Na bala pete pona sa. Ngala lobaki na émission mucho sala kala mingi te. Et ben mingi nema. Na lobby ataba ba sangani na kobala te pour faire plaisir aux gens. Voilà. Na kobala jo o na monique il faut na bala. Mais au moment que ngai na za marié mais na leki ba te pele ba za marié. Na leki bango na vie ya bien mais na marié. Na lata ka bijou. Vous comprenez hein? Ouais. Na soma il y a même pas quelque chose. Non, tu as bijou à 4500 €. Mais je ne suis pas mariée. Voilà. Bijou comme mon bracelet, mon qu'on a eu soma. Mais il y a ça marié, ça, la mise tout les bijou mon côté, le bijou est belleté. Tout le
bracelet net bracelet tout na ye bracelet wana bracelet ya 2000 euros ka to kitaka na 2000 vraiment azana ngote bani musuba vivre ndako libala soit disant on dit qui aimé otune kaka mobali na sa pesa ata 10000 euros boy même pas mais ana ndako libala mais non to sunga ndeko na biso parce que te aokende neta na kukufa bato bamona moninga kukufa bazobetele maboko c'est méchant. Wow, c'est profond, grâce. Elle souffre, la dame, elle souffre, elle est pas heureuse. Comment elle est capable? Moi, une fois, j'ai vu une vidéo, il y a j'ai vu, elle est pas heureuse. Tala, oyebi moi soit heureuse. Tala, comment ninga la zako tala nga zaki okonde na ko munene so ya omoni métis okomi do métis mbala moko yaya mais nazanga kopala te mais nazalanga heureuse parce que nini nazoteka mafuta na nga naoteka mafuta na ngai nana mwana na nga twana ndako na biso twana ndako na biso azana mbongo azana vie ya bien azana mpe eyebanaka mais oui tala soko moni ngai naza donc bon babenga ngo bonne mine nana mine bien voilà dans 2 mois boy na yebi dans 2 mois na juin na yebi ke non ko s'arrange nanga et bon on sala mota kanda poani pona zakana bisembo o ya kofinga bato na réseaux sociaux pona nini nana nalati boy nalati bracelet munene ya or na loboko na on sala ka heureuse mais nana ndoko libala te mais nana langa heureuse pona yebi ke dans 2 mois ko s'arrange quand je reviens écoute na parking nanga wow voilà kende na oso na fin du mois mais na oya na kin na okuta na oya kin après na kati na okuta na wile toka na okuta na mama Claudia OK yebisanga na fin mais na yebisanga na osala malheureux yebisanga vie na ngai jamais voilà donc sunga ndeko na biso ele saratola alukele nani ndako soki esika kolala lukele nani solution nani moto azala mukanda apesi akende musala biso tozo teka eza musala akende musala ba fongola entreprise ba fongola ata société moko boye ba fongoli ba pesi ye à gérer ça c'est bien. Voilà grâce Mbizi nazo tikayo nakanisi nasengaki 5 minutes l'équipe bino pe bozali parmi batu bo précédé batu ebele nanzela na bino batu pe ba kopia ebele bazwa pe ebele batala bino pe basepela na bino basilika pe na bino s'il faut kozwa leçon moko boye par rapport ya tout ce qui se passe surtout na réseaux sociaux entre autres pa ya ndeko na biso na bano pe bazoluka baleka na banzela o bango baleka ki lobby okoki koyebisa bango nini parce que bazomona ete nanzela clash nanzela kofinga nanzela rando nanzela boye nanzela bêtise nde vie eza kuna okoki koyebisa bandeko wana nini omoni ngande na za boye nana zwate micro nanga na fingi musicien moko boye non ngana lobaka à part faire eza makambo famille faire soki toyoka na te lelo eza makambo susu bon eza makambo entre guillemets donc ça sert pas te okutsa ngo na réseaux sociaux tu vois ngande na za boye nzamba zo monanga na sala kombo na ngai na rando te na sala rando na ngate ke na pesa musicien le soko ala langa po na yebana non nzamba omona ngai ata ba mabanga tu nazwa na vie nzamba omona nga na za kutu nafana na ndako babenga ngande ya kubenga mais grâce papa mbaboki yo grâce kofi aboki yo na yebaka nanga kutu te na za rappel te place o baboka ka batsoki na kena ba studio te beta na YouTube o mo asibize studio na kena ba studio ba musicien te loba peut-être awata ya wata na kenda parce que na kota bakombo na ya batu na nga na kota bakombo mais ngai na côté ko ou bien musicien ala langa ou bien na crash non na sala kombo na nga na voix normale très bien donc musala d'abord musala donc nga na mi pesa ki nga na zaka de fois na osa musala na beta ata ba 3 jours 4 jours na chocolat mi pesa ka na musala grâce yope to sali onini Mbizi kaka RK dolito su ka RK dolito kabwana nde obeti générique kasi non ça veut dire sacrifice sacrifice ça te ka to fongola makolo na beta ba sacrifice na yaka kopo yo nazalaka fiancé mais fiancé akimanga pa kuka rythme ote OK na sala oyo donc son copain
na se retrouver nga moko mais na continuer chemin fiança kiminga na continuer chemin donc ça veut dire que na sala musala na nga ti lelo na droiture na finga musicien te na rando na musicien te na welela soki ki bombanda te na sala musala na nga na droiture et cela j'ai le respect na ba musicien surtout tous les musiciens ba respectanga parce que na respecta bango ba respectanga mais de nos jours na bato ba yesika ozomona bazo préféré bapesa nzoto mais nzoto ngo pe de fois bapesa baoyebana na bango te. Très bien. Mapesi de nzoto. Apesi tala apesi na ebisio nga na moto moko abenga nga na téléphone abi na ngai pas son âme papa we bakufa pas son âme moto moko aike tina studio akepesaka lisoko mpo ayoki ke papa we babwaki grâce bisi ye mpe babwaka ye mpe babwaka ye mpe te me balia ye mai ya miso ekita ngai omoni ntanto biso toya bana basi tosala mosala na kisérieux lelo saratola namona video saratola na États-Unis nakanti nani ezaki buzz nabi te fo natala ntina suka namoni mpenza non mais parce que annonçaki te ke aokende États-Unis en fait annonçaki eloko te mais du coup kaka namonaki video namoni video namoni ntango namoni na mulobo ntango namoni na mulobo après ntango namoni nalande en fait nazalaki curie nalande bavideo tout nabi en États-Unis ko comprend non mais po akende na États-Unis wana c'est grâce à quoi mais tozalaka na média yoyo kasaka tolalala na misebo alala misebo mais non toyoka yango te mais tomona mpe bagalère mpe saratola mpe tomona mpe mpo namona mpe bagalère naomona mwa mwasi oyo ça va aoforce lelo esani chance esourir voilà chance esourir et puis ntango chance esouraka oyeba te oyeba te omona boye partenaire moko boye sponsor moko boye ayelo na porte parce que nini ozwa d'abord mosala na yo fo ozwa mosala au sérieux tala nga akenda nga azalaki na Congo mikile nakenda na ba-Allemagne nazonga na ndako même pas 1 euro mais lobi babenga susu nakei susu Belgique oyo anime soirée mpona olinga mosala nanga na ye nga baexploite anga ti tala biso omoni biso tonioko tala totya nani nga na nioko ntango baloba koniokama j'ai eu le temps de koniokama mpona mosala oyo je connais la galère oyo apenda oki mboka moko boye osokolaka te ozongi mpe na Paris boye ozongi bazongiso même pas 1 euro on a eu le temps de galérer lelo ntango naliaka mbongo na ngai nalingaka conseil te mpo soko opesaka conseil na mbaa moko na bloke to parce que nini nayebi na uti ngai nauti bagrâce mbisi ya pasi ya galère ntango naliaka mbongo na ngai nasalaka bafoli na ngai bavoiture nasalaka bafoli na ngai nalingaka batika ngai nasala foli na ngai mpo nayebi basouffrance oyo namoni. Très bien. Donc voilà bato batiaka rigueur soki otiaka rigueur na mosala na yo omona bato baorespecte yo bapartenaire baoya basponsor baoya na kimia parce que nini otia rigueur otie babarrière otie bagarde fou yo d'abord fo obanda nano avant bato baya grâce mbisi alobeli oyo moko eza important adi oyebi basponsor oyo bayaka pembeni na biso ezala na ngambo ya basi ezala na ngambo ya mibali so bakuti yo oza stable na vie amoureuse te bakuti yo oza boye azalaka fille abimaka na mibala bato oyebi baa na mposa basassocie na yo batravaille mais bakoma otala fille oyo asakanaka te abimaka na mibala bato asambisaka mibali afingaka elle n'est pas crédible donc mbala moko batiki bayembe kozana adresse fixe te et danger grave parce que c'est contrat te moto osala confiance te soki ayebi te ke ozana adresse fixe te baokango wapi c'est ça merci donc okotiaka sérieux nzambe opambola yo neti biso boye neti basaratola bavincent tilouise bato baza ebele bapamba okomoni moto apambami na internet te soki amoni moto apambami te andoki ye moko amilingi te lokola grande sœur mokanda te mokanda oye poto mokanda te mobali te mwana te
ndako te mutuka te yebisanga elenga pota ngoye ya ndako kobatamaka na ndako non mais aza na mobali déjà non grâce aza na mobali aza na mwana aza na ndako mobali lokola Sara azolala na papa Diego baolamuka c'est ça l'homme mobali ni et alors yo za mwasi na poto bonza bolibala te mobali na poto na est et na ouest mais non bosala baje te ko botika baje mobali eza lokola olamuka na mobali no ozolamuka bolali bolamuki bosali baprojet bomona mpe vie avancé yo bosala baprojet kidoki bosala baprojet ernini c'est ça donc voilà un dernier mot pour Tokabwana mbote na bato nyonso tu Sara tolanga mpe fona kota moi na kota l'autre là nini na kota kombe kimi Majabu ngape Majabu kotanga ko t'inquiète eyokani oh bena en direct boy en direct avec la fara au moins de bouger de zate Sara au moins Sara ningana de zate abetika main libre eyokani oyo babenga ngo à bout portant eyokani tina kati administration ekei mais esengo nango eza nini esengo nango eza ke ntango ozwi mosala mpe bato baomonaki mais ye aka na vie moko boye en dehors de ça moni bato mpo barespecte oyo ezalaka mibali tata même bacontrat na biso tozwaka oyo baomona déjà ozalaka stable grâce mbizi aza stable tozwa ye na ndako awa aza na mwana tokanga ye awa donc nyonso wana ekontaka mpe na bacritère tozoluka basponsor mais bacritère tozokoka korépondre na bacritère te yebisanga yo obatamaka bamonaka yo te sika ovandaka eyebani te oza cash okotravaille ndenge nini ça fait 5 ans namona elongi na ye te 5 ans ngana na Paris namona ye te Château Rouge okendaka te ata photo place bakangaka nayebi te ozovivre nga na okoka na nga te nga nazabila na kati États-Unis na otambola te na okoka te Michael Jackson abanomona na mingi te Michael Jackson problème te la sexy en tout cas ezalaki esengo ya Tadingala paye Sara Tola ya kopartager instant onayo to tiki yo o continuer makambo na yo banaki osala merci na pesi mbotanga na pesi mbotanga mafuta na Paris bobenga grâce Mbizi ozoluka mafuta yo bolingo koma metiola ya sans tâche ya sans doute benga grâce mais grâce Mbizi apparemment pe ozalaka na mwa batache ya basigne ya batampo eke wapi nayebi so Rachel beauté cosmétique makambo Sara sokomoni ngai metiola te nakina kwa batampo ozalaka nango eke wapi ekimi yaya ekimi soki nazotambolaka nayebi so mibali bazokoya nalobi kaka koseka na yo na nde bomaka bandeko bana yaka mafuta esengaka témoin azala témoin azala nayebi grâce Mbizi elongi nene azalaki nango batampo awa eza kaka basolo na oloba azali na bata ya bafoto mais na minute oyo akomi poso moko ya kosukwama tala video yake bakenda osala na mwasi atresi mbelenga na pesi tu sens que mutu atelemi te wana ya foto te po foto akofiltrele biso foto mais po ya mutu omona ke po ezorespire donc bato bolinga mafuta grâce Mbizi aza wana star na biso boki osomba mafuta bosutenaka biso bolongola complexe ya osomba biloko epa baivoirien banani bosombaka biloko ya bana mboka mpo biso tu tokendaka izi nango ka moko ye atie Rachel ye kuna atie Kingani ye kuna atie Fulani bosomba mafuta pa grâce Mbizi merci ma chérie merci nzamba pambolo Sara Tola lobi ekoleka lelo grâce Mbizi merci voilà d'accord merci ma chérie voilà merci à Grâce Mbizi merci Nabino Baïnion Sobozo Kolanda Biso avec maman Sara Tola namoni je veux pas aller trop loin Tokaboniawa c'était Grâce Mbizi la sexy na micro ya Tadingala pa maman Sara Tola une façon ya koyeb Sabino nini omoni Sara Tozo Kabona mais moi ça commence à me faire plaisir aujourd'hui il y a mon abato ba délire à ma carte lokola ba Grâce Mbizi OK conscience bakomi koluka moya komema mitu ya batu ti musika et c'est-à-dire femme réveillez-vous yaya toto
Pingila nazo luka Pingila lobi na oyamba e. Pingila lobi na koyamba Pingila lobi na oyamba yo. Lobi na oyamba Pingila. Et c'est-à-dire les femmes commencent maintenant surtout ma femme de médias baser na biso il y a YouTube. Olangi déjà chaque moutazan attend na e. Donc je sens maintenant la conscience, une façon de y a conscientiser bande ko na bangwa mibali na ba wa basi, ça fait quelque chose de bien. Aujourd'hui yé moko grâce à lobi azali témoin. Oh nanu akufite miso ezane nanu ya kofongwama. Mama Sarah peye yo awa lobi auti ko témoigner yé moko témoin oyo nanu azana nanu nzambe azoko batele nanu na vie. Yaya, pourquoi tu vas demeurer toujours na ba bêtise inutile qui va rien t'apporter à la fin? Le bien mal acquis va profiter en angote. L'obio ko leka lelo et les kandenge nini. Ce qui te sali makamu ya malamu te. Mais Sarah na kosi sa émission boete. Maman Bijoun Ketani ye azanga te. Maman ba 90%. Maman ba 90% la mère de plaisir nzambe azala na yo obonga na papa Jean-Pascal Leka. Babengi Maman Claudine Ketani. Maman Claudine Ketani, c'est-à-dire R Omoni Maman Bijoun Ketani. So pour ça nika mwandambu. Obaluki mwa boy Omoni Maman Claudine Ketani. Donc c'est la famille Ketani. Un grand merci aussi na Maman Mimi Anatole. Mimi Anatole yaba Maman Mimi Nzabazala Nabino. Maman Deborah Lubanda Kilo Mera Calgary. Maman Zozo, la femme de Papa Noé Mabakala Nzinga. Maman Yvette Mbango. Tokaboni Awad. Bertin Konde. Mbongwa propre. Merci.